j'ai un problème ébélé, j'ai un coup de fil ébélé, et j'ai un peu de temps pour faire l'émission, oyo, tu vas péki singa, kandelinga, mais moi je crois que tout ça, on a pour la vérité, pour nous sauver, peuple Nzam. Alors, avant même de sa condition, on a dit, sa condition majeure, pasteur, non, c'est pas ça, là, na sengi na yo, ozo talanga, soit un coup prier pour nanga, et que ça la paix une très bonne chose, parce que diable, roulinga jamais n'a révélé secret, oyo, mais na zo lobango, pour que osala édifier. Condition à liboso, ou va pesa qui n'est condition majeure, et ça langa passe dans mon thème chic. Mais je peux parler. Ba pesa une condition que, na banda kubima na ba fidèle nanga na quatre églises o baza moins âgé que ngai. Bon? Malheur à ba protocole à ba pasteur. Malheur ya ba centre. Malheur ya ba secrétaire. Parce que bine de boza ba victime na bango. Condition nyos ba opesa yo. Sokoza mwana mobali bima na ba centre. Bima na bango nyos mais komisa mutu moko. Wa kozala force na yo po iba bétoile na bango. Condition de bosso apesa yango wana. Condition majeure. Kende luka na bana nyonso zo kamba na église ou aza moins âgé que yo bimana ye en plus de cela bimana ye wapi ko bimana na hôtel te bimana ye na kati ya bureau bureau ya église la plupart batebele ba pasteur mingo bavwami lelo babimana basi musika te babimana bango na kati ya bureau église babisaki nga bimana bango bimana moko wana mususu ba misusu wana okobanda kobima bimano na bango ata babokotoli moko wana fo bimana na kati ya bureau ya église. En plus de cela, chaque première samedi à mois fo bimana di kola cher na chaque dernier samedi à mois fo bimana di kola cher. Et tant aussi si ko bimana ye excusez-moi les termes okoke ko sokolate okozwa papier mouchoir to what okotisi na kati ya nzoto na yo obendi ba mai wana nde oke komemela marabu wana donc ba pasteur nyonso oyo bazo voir malo na bakati ya l'église biloko basalaka bana basi yango wana ezala basi to ezala mibali babendaka bango ba chance donc ngato na ba watu wana na okende yango pa marabu et marabu nde mutu akokende ko utiliser yango et donc ye wana principalement akozala force nanga so na na séminaire à munene frère wana église fo na bendaka ye kaka tozalaka na ye à part ça nazalaka kaka na linga kaka bana mikie à chaque fois na linga bango nazo bendaka ba chance na bango c'est ça la condition majeure et donc la plupart des églises ebele o bazo voama o bazo mona bat bazo landa bat bazo kindi basambelaka bino misala vraiment basalaka yango wana diable ceux qui aye ko proposer bloka bongo et l'on revoit misara ba pasteur sorry ezaka étoile à bateau eza étoile diable apesa raté diable musane ko yiba diable repesa étoile la chance te ako yiba kapa mutu aza étoile la chance ntango mutu wana yaki po bango nalobaki bayaka na batémoignage bayaka nango ezaki kingani tosala boye kingani tosala boye kingani tosala boye na kati ya kingani wato napesi nga ntango apesi nga condition nga kuna kamuka bi comment ça ayebisi nga yoko de première condition bapesi yo malamu eza na mwana mwasi moko azala na église ya monene na kati ya mboko condition de majeure 501 akendaka kobima na mbwa yo kutu kumisa nzambe mpo na condition oyo bapesi yo ya pete luka penza mutu moko na kati ya église na yo oyo komonaki aza na étoile à part ça aya kotengelanga sukoma mosala nzambe moko ya monene aza mpe kaka ya mwasi abanda kobima bimaka tanda na frère ne moko ya église depa azalaka mwana moke ti azokola omonaka pasteur atengisaka mwana moko boye pasteur encadre mwana moko boye or ke mwana mwasi mwana wana moto asanzelaki mbongo donc condition majeure oyo bapesa nga yango wana ya kobimaka na bango na bureau ceux qui le premier samedi à moi bikola cher na butu omona okasaka nde tosala prière mais baprotocole boke libanda bokangeli biso totikali na kati kobima na frère wana liboso ya cher et dernier samedi encore kobima na ye ka bongo nde nazoyiba bachance wana nde ozoévolue mais mpona nini babengaki yo eloni bamonaki kati na yo après kobima na internet kosala succès lelo il faut te reconnaître que lelo yo vous a connu déjà na mokili mobimba sankisi sa eloko mosusu et tant bamoni yo nde baintéresse oyo adhéré
na club na bango et elongo ni bamona ki kati na yo. En fait, selon Bango, tango prophétie à maman tchala moi de Bible na décembre. Baluki basala réunion baluka mwana mwasi awuti wapi pona bango bayebaka ke na bomba mi epa esprit moko po mo basala mingi ba esprit amai. Okay. Et c'est par après ba moninga te. Ne moko na bango lobi photo luka to combattre ba bandi ko combattre nga ne na bena perda ba biloko muso lobi photo bomaye ba tina nga ba poison. Ne moko na bango Ndiki to ando pesa na bambote na ba Facebook. Bah ya il faut faire très attention. Réseaux sociaux ça m'a bête mais il faut faire très Webi na juba. Boute bandem de chez les mafuta sikeza nga mnelo grandam mais avec un rangé kana kadra actualité bande ko babolingo to elelo ko pesa sango pe ko pesa conseil pe ko teya quand ndenge to mesana les amis vidéo au bout ko mona morceau vidéo quelques semaines passées plus ou moins des semaines passées to bi eningisa ki réseaux sociaux surtout na TikTok et ça là que maman prophétesse Dina ba invita qui pe na bibtando misusu Tolanda qui est en long et en large tel que DM5 bandeko balanda la chaîne ya DM5 surtout na Facebook en tout cas et bato bazalaki tellement ebele kolanda mama na biso o bouti koyoka o to tsheli bino ezaka mwa extrait ya moke mais na témoignage na ye azwaki vraiment temps ya koloba bon ngonga ya kotia nyonso peut-être dans les jours qui viennent par la grâce de Dieu vu que bamikolo tokomeka mwa kolobela bamakambo bapratique ya mabe oyo eza kosalema na baetonga tokolobela yango peut-être par la grâce de Dieu tokomeka kozongela moke témoignage oyo epuis tokotiela bino peut-être intégralité ya témoignage ya mama na biso oyo na ba détail misusu oyo to mentionné te oyo eza vraiment songo na kobanga na mawa na pasi na kolela ndeko na ngai na kosenga vraiment olanda émission na bokebi oprêter vraiment oreille et surtout ozwa yango vraiment en considération to mpe aker parce que ekobikisa mpe ekobikisa bato mosusu surtout soki okopartage kozala malamu mingi les amis kaka nde bouti komona mpe koyoka tokomeka koprécise to mpe kofungola mwa moke parce que totie nyonso te na makambo oyo ye alobi mama oyo mama prophétesse Dina bato ebele bayebi ye apesaka prophétie sur liwa ya mama tiala mwana à part wana apesa pe déjà prophétie moko je crois nazoyeba susu te mwa mikolo eleki ebele personnellement namona yango nayoka yango mpe période kaka apesa message ya mama tiala mwana kaka ndenge bato basala mo bapartage ke non alobelaka mpe eloko boye ntango ndeko oyo akuta babilo mwa bongo je ne me rappelle plus c'était le message ezaki ya nani epuis ya nini nazoyeba susu te mais ce qui est vrai plus ou moins 6 mois avant liwa ya mama tiala mwana mama prophétesse oyo bozomona na nkombo ya Dina nkombona ya mboka ekimi ngai apesaka prophétie sur liwa ya mama tiala mwana apesa yango avec précision pesa yango vraiment avec précision et na exactitude yango nde moto atiraki attention ya bato ce qui a fait que ntango mama tiala mwana akufi bato balobelaki yango e bato bapibliaki yango parmi tant d'autres bamessage mpe bato mosusu mpe bapesaki neti ya prophète pétage Denis Lesi oyo bato balobaki ke non Denis Lesi azala na ye prophète ya solo mais kaka bapétage nde moto ekobebisa toyebi Denis Lesi alobelaka makambo ya liwa ya mama tiala mwana ntango tiala mwana alobi ke alotaka lwambo makiadi Denis Lesi alobi apesi ye message alobi na ye mama ntango omi kolota bawei keba elingi eloba boye etant prophète ameki kopesa ndimbola makambo alobaka ekendaki exactement comment babenga yango nini explication na ye ekendaki exactement naoloba mamu bande vous comprendre certainement vous comprenez ce que je vais dire donc explication ya ndoto mama tiala mwana na monoko wa prophète Denis Lesi ezalaki message voilà bande vous comprendre message sur liwa na ye yango ntango mama tiala mwana akufi en fait na banda koluka nini façon nameka ko bino boyebi ka
pour une bonne compréhension. Et puis voilà. Et les gens, balobi là qui en ya botala tala ko mon prophète Denis Salobaki. Donc maman o azaki parmi bato ba betaki penda o kapenda suka na nzondo sur liwa mama tchala mwana. Quand nde boyoki ye moko alobi, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après ezake tango eningisi Zaïre. Bino boyebi vitesse à réseaux sociaux so ilika mo eloba mito esali mito eleki en tout cas ezala oka pou. Tango eningisi Zaïre. C'est comme ça. Batu ya monde occulte, y compris basali oto ebi ya nzambe, mais en réalité bazana ba basali ya nzambe te, bazaki pe alerté. Baluka bayeba c'est qui cette dame, azalaka wapi, asalaka nini aza nani. Kande boyoki ndenge mo alobi, bameka ko localiser na bandenge na bango, croyant que aza de l'air ou encore a utilisaka ba milimo to pe ba makambo na bango ba masolo na bango parce que pour bato ba éviter, c'est comme ça que ça se passe. Yango bomoni nako en passant nako conseiller de bato nako teya bato na koloba na bandeko mama papa tala zaka na nzambe ye moko zanuka na Yesu apamba e kangama na ye aza assurance po aza protection solo bo sangisa nzambe ou encore okota na babikota kota monde spirituel est un monde moko complexe, surtout côté négatif. Kuna batu ba mekanaka, kuna ezalaka so kutani na mutaleki yo na nguya akodunda yo e ba osalo ba mama na ba aventure baboma na bango na bango bako utiliser yo bamoni pe keno muto ana étoile muto moka wa leki yo na ba moto ako lekelo esprit donc biloko wana ezalaka nayeba en passant prophète pasteur mo mosali na nzambe mo Jonas bato bayebi pasteur Jonas ya likasi azalaka occultiste abitaka azala na monde occulte parce que azalaka pende levé na ndenge kosakana te abi moko mosusu bakenda na terrain moko ya football ndenge ezalaka kose divertir ezali na katiere moko na kati wana abande komeka ye en esprit aomeka ye e ntango ye aconstate alakisi ye numéro po katiere wana azali na se na ye makasi aboma katiere wana abomisa ye ndene ntango ameka ye epesi ye kanda akenda alakisi esiko numéro ya likolo katiere wana ntango azoki na ndako naki kuta bakisi ne ziki atumba ye babiloko siko bato basimba kisi bayebi soki keno babiloko no eziki donc obebi c'est comme ça que après bon moyen to kota na ba détail nango ezate vi ke ngote eloko to koloba do na meka ko mentionner pour dire quoi monde occulte eza mabe ya kosakana te protection ezalaka te ou encore assurance ezalaka te kuna donc ya zanoka na Yesu yango moni bible ezoloba osoko batio nzamba bate ezobata na pamba à part ye nako confirmer message maman eloko maman alobi bato bayebi pasteur Eli Maele l'homme de Boulabao tango akomosala mwa makelele mingi na réseaux sociaux alobi pasteur ya occulte bakenda koconsulte ancêtre na ye po baluka bayeba histoire spirituelle ya famille na ye parce que bomoi nde tozalaka boye toutaka na bafamille chaque famille ezalaka na histoire nango sikoyo par rapport ya baréalité spirituelle oyo ereklamaka biso bato outaka na bafamille na biso ezalaka moko ya bafaiblesse oyo bato ebele bazalaka nango eza na bato mosusu autata mosusu na famille moko oyo polygamie ezala toki ndumba ezala makasi sikoyo mpo baluka baatteindre yo bakoluka peut-être bapiége yo na point faible wana ou encore na baangle wana na bakote le plus petepete babiloko oyo bayebi keno bato na famille na bango bazali ye ndenge aza na makila na ye ezali ya bapolygame ou soit incestueux ou soit ya bato moko balingaka mbongo mingi babilo moko bajare wana bakenda koconsulte baesprit mpo baluka bayeba
histoire ya lignée familiale na ye ya famille na ye po baluka bapiége ye. Pasteur Eddie Mayele aloba eloko wana. Donc mama o bandeko ntango bake balokalize ye bake baluki balokalize ye kande ye moko boyoki alobi ke bakanisaki peut-être parce que mingi tant toloba na bato bazo koyeba makambo te bato bele mpe bazondima te bato bele mpe bazozongo à la légère. Ntango nalobaka na bino awa ke babiloko bokomona baphénomène ya baprophétie milimo ya mai eprofetizaka mpe yango bomoni mwana mwasi oyo na livre Actes des Apôtres oyo Paul apamela azalaki na molimo ya piton molimo wana piton bando prophétiser yaya milimo ya nyoka eprofetizaka mpe siko tellement mingi ezalaka baesprit des eaux yango bakendaki siko baluka bayeba elle utilise quel esprit nayebi te so na se faire comprendre. Ouais, parce que on est ici seulement flash bato mususu ba comprendre te alinga loba ni wana. Voilà, c'est ça en fait l'explication. Tango profession on est sali makelele baluki ba identifier ye baluki siko ba ye ba azo utiliser molimo nini parce que ba passer ebele bo mona ba ko prophétiser surtout na ba TikTok wana boka bato batondi localise moi papa localise moi l'homme de Dieu molimo zo localiser bango wana ya molimo nzambe te. Donc mutu na mutu ana molimo oya osalela et ayebi bisika zui bamisu bazui ya cimetière bamisu bazui ya mai mingi na monde ya prophétie c'est plus les esprits des eaux nde bango siko bakendaki batala azo utiliser esprit nini po to repérer ye et puis peut-être toluka to utiliser ora na ye parce que koloba likambo to kosala eloko moko eningisa mokili mobimba ezala likambo mpe ya aura. Ah oui, pour impacter spirituellement bato bachao lisu bayeba yo bamona yo ezalaka eloko ya hasard te to eloko mwa moke te ya papa te nde bato mosusu bakanisaka. Donc ezalaka likambo ya aura esali ke ntango bameki kolokalize ye bamoni ke o ana kati ya masolo te selon explication na ye ana kati ya masolo te c'est que ana nzamba solo sikoyo mutu tu oyo azalaka na nzamba solo olinga te on va te combattre monde wana combattre yo bato mabe combattre yo. C'est comme ça nde ekomaki fallait koluka kopiéger fallait koluka kobebisa ye pe parce que bomoni nous sommes sauvés pour sauver. Jésus nous a sauvés pour sauver les autres. De même les diables tango azo bebisa bato to azo recruter basali na ye azwaka bango pa bebisaka bango pe to pa abomaka bango mpona koboma pe bamisusu abebisaka bango mpo bango mpe babebisa bato mosusu. Disciple ya Christ nyonso azwa mission ya koganye ya kopeupler royaume ya Nzambe ya kodepeupler enfer. De même badisciple ya Satana bazwa mission ya kopeupler royaume ya Satana ya kodepeupler royaume ya Nzambe. Donc fallait akoma cible bakoma koluke na bandenge moko boye en même temps baluka pe ba initier bakote na masolo na bango. En fait c'est ça l'histoire ya maman prophétesse oyo nde ba contactaki ye et je crois par la grâce de Dieu tokoluka to la bien intégralité il y a témoignage wana je crois que ça sera intéressant surtout ba détail bela pesi on a peut-être non mentionné parce que ça vraiment moulaï nde baluka ba contacter na bandenge moko boye bino boye bika mama on va te proposer des choses. C'est comme ça ba proposer que biso o mais yo oza na eloko munene boye yo oza n'importe qui te yo oza na aura yo oza boye mais comment kondima o vivre kaka vie ya médiocrité ozalaka ndenge wana baninga bazotonga baninga bazorouler carrosse baninga bamvwami baninga babongi bomoni bango ndenge ezalaki c'était comme ça nde na lisolo wana nde place siko bakomi koloba na ye ke non eza nango grave te awa ta bamakambo yango etambolaka boye yango bomoni na mwa morceau ya video bolandi elle a mentionné pas mal ya bapratique oyo bapaster ya minene bokomona to konvie na mosika kosala bapratique tel que ya kobimaka na bandimi bapratique ya kosanganaka na bandeko makambo eza mamingi eza pasi bandeko na ngai makambo eza sérieux
Pourquoi nous faisons ces émissions? Et ça pour Moussa et Banana Nzambe, nous vivons les temps de la fin. Et Yesu alobaki tant bon abomination et désolation ko vanda na esika et santo, que c'est lui qui lui fasse attention. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est en train de dire Babiloko toko vivre toko mona oba mahambo mabe ya bo soto ya salité ya mbindo enkele surtout na bisiko babengi etonga na Nzambe. Il faut alerter et la musangana yo. Nous devons faire attention. Donc cela veut dire nous devons être en état d'alerte. Nous devons toko la la soupongite toko ki susu ko vivre n'importe comment. Pourquoi? Parce que ils ont annoncé besoin ya mwana na moto. Mutu nyonso fois luka abongama parce que toyebi ngonga te Bible zoloba. Mon ami, bilembo o Yesu aloba presque nyonso se ko kisa, mais l'enlèvement peut se faire n'importe quand. Et signe attend de la fin. Antéchrist a otelema ba faux prophète au Bible lobela ke notanga Matthieu 24 yango to omona. Bandeko ba ebisi mama o balobi na ye. Parmi ba biloko il faut que ça là. Neti wa mwana mwasi il faut que bima na bilenge ya mibali na église ba chantre kande boyoki mo lobi ke non il faut bima na ba moins âgé. Sikoyo moko na bango il faut za la penza base. Il faut za la penza to ba neti mobali na yo o bo ba no zala na ye. Yende muto bana osalelo mbongo étoile neno bana ko utiliser. Non seulement ça, ba étoile ba misusu pe o bana ko zo na tango zo bimana bango zo utiliser étoile na bango. Et les amis, je vous confirme que ba passer généralement bozo mona minene wana source ya ba mbongo na bango yango yo. Preuve yango bomoni baza tellement égoïste bakabate parce que ba mbongo wana bakabango n'importe comment te. Na ba église na bombo okuta bato pasi baza babola bazali, ils font quoi? Ils ne font rien du tout. Nanongo boyebi afungola ta ba école oyo ba orphelinat, ils sont des millionnaires. On a des pasteurs millionnaires au Congo. Na lobela ki yango l'autre fois na ba émission baza ebele. Ba pasteur au monde na ebele na Congo ba millionnaire. Ba pasteur Marcelo, ba pasteur Spem Bakadi, o bomoni na miniature, ba Joël Francis, baza tellement ebele ba Mutombo Kalombo. Moïse Mbie, ce sont des millionnaires. Baza ebele na Congo. Yango bomona batuana atozo kufa wana pasi généralement généralement babato basunga batute mbongo mabe ezala na ba condition ezala conditionné popia mutu ezala na ba makambo mususu akopesa peut-être mutu oyo ta mususu abimaka na ye wana o utilisaka étoile na ye neti mutu ofournir azo mo ba miette akabeli yo. En fait eza tellement na ba makambo ebele yango non ba ebisi ta ba proposer ba lobine ba makambo kande boyoki wana que après ko passer il faut passer ba intimité wana na bureau na ye il faut ça la likolo cher et soka silisi lingette a sukola mai na nzoto tazwa lingette akotisa pangusa amemela gourou to pe maître spirituel o akozala na service na ye et plein de trucs, plein d'histoires, plein de choses. Lelo oyo nde to sola na bino yana ba mama pasteur ebele bakoma balele abimana bana basi ba pasteur ebele bo mona na bakoma ba pedula babimana mibali misusu bazwaka bango na sima bango pe bazwaka donc aza double sim misusu yeta muso azwaka kaka eza na pasteur moko aza congolais te aza bakota aza na Afrique na bakota ba Kenya ba je sais pas alataka bilamba bana basi bato bele fo boyeba ye yaza peno kalati maputa na ena ba sandali ye wana na église aza pe na bandimi ebele bandoki bango na batongo ye eza inspiration azwa nzambe se révéla na ye nzambe muto aloba na ifala taka ndenge wana mulimo musantu muto abisa nda alata ndenge muto ba pétrole comme ezaka nani Dominique Konde oya ba pétrole amelisaka bato ba pétrole na Congo ye pas zwa révélation
nzambe muto alakisa ye ifo atiaka pétrole na bajus na bamai soki nini soki bato bamelaka mpo babika bandeko na ngai eza maa mingi eza pasi ebabisika na mvutuma ezalaka telema makasi so eza esprit faible ozwami yango bomoni bapaster sataniste yana nyonso mekotanga nkombo na ye mekosala émission omona nde bandimi église ne baoya kofinga yo pourquoi vous croyez que baosango poani vous croyez que ils défendent ces gens pourquoi parce que baza envoûté parce que ba bato miso ezali kofunga bato ezali kofunga balinga bavanda na babisika wana te les amis en passant peut-être mutu moko koloba que non oui odefanda mpe bapaster wana na baémission na yo nga nasala à part des choses nalobaka na bino ata satana so asali mabe malamu tokolobela yango ok cela ne veut pas dire soki mutu moko boye paster mwa ndoki asali malamu na ye nalobi malamu asali nde lingi olobaki non naye kodefendre ye naye koyebisa bino ka vrai serviteur de Dieu en aucun jour nasi na ya a nalobaki songolo a vrai serviteur de Dieu naloba yango te mpe nakoloba yango te pour des raisons personnelles. Les amis, moi j'ai eu à fréquenter ou encore à travailler avec des hommes de Dieu au Bazala Pendana Nzambe. Ok, par révélation d'église, na mukolo pa baby Nzamba ebiso ke awa eza subiente bima kende. Raison pour laquelle na lingaka penza te ko vante bato. To pe basali na Nzambe, c'est vrai. Eza na basali na Nzamba solo baza, na lobi te ke bazate. Mais eza moi pas sina yana koloba ke no mutu wana bokene na église na eto mutu wana za Nzambe mutu wana na loba ngo te. Pe na loba ngo te. Na yebisa toujours na bato sambela. Nzamba kolakisa yo songolo aza nani. Parce que révélation est personnelle. Toi tu peux pas baser ta foi na révélation na ngai. Et bon mamuso na koyebiso so eza ya solo te. C'est ça parce que ngana mona bato belé na ba témoignage na ba émission surtout na ba chaîne à MRB. Oh pasteur songolo aza bien. Pasteur mais moi personnellement Nzamba lakisa en plusieurs fois que pasteur obozo loba na aza na Nzambe te. Donc révélation nyonso te elingi koloba ke non so Nzamba talisio mutu boye to alobino eloko boye fo ya yo kobeta ngo lisolo non. Ça c'est pas la sagesse. Et puis eloko nyonso te Nzamba yebisaka mutu nde elingi koloba ke il faut ya koloba ngo nde bato mosusu baza wana balalaki Nzamba alakisinga na moni Marcelo azomela makila. Est-ce que Dieu t'a demandé de venir dire ici? Peut-être okoya ko dénoncer messagement peut-être sans citer le nom ou encore donner des indices. Donc bref on est quand na mukusa en passage. Je n'ai jamais dit moi ici que pasteur Songola za Nzambe bolanda ye. Na loba on te pe na loba ngo te. J'ai toujours dit aux gens allez prier. Nzambe alakiso mutu wana soka zanani. Mais néanmoins, so mutu osala eloko malamu, o ateyaki mateya moko bien. Oyo tokoyi pe ko bénéficier nango. Tokoloba ata mamunde bosolo na Nzambe alobaki effectivement eza bien, eza bongo, to pe eza malamu pourquoi parce que wana eza juste en passant po bato bele balandela biso maloba na mona ngona ba commentaire tout ça. Bandeko na bandeko loba faites très attention. Bakende église c'était parce que pasteur aza bogar, bakende église c'était parce que pasteur aza mwana vie à quartier, aza gentil, aza ndeko na ngai, aza mwana mama na ngai to ya papa na ngai, ya bakende église par révélation. Ba église ebele bomona eza ba synagogue ya Satan. Ba église ebele bomona eza ba ndako ya banganga. Ndako nganga so okoti, yeba ko tiki nyonso ayo kuna. Yeba ke vie na yo étoile ekufi engala susu te. Ba mage bakenda na ndako ba mona étoile Yesu zongala bazolanda etaka bakota na ndako ya Herode bandeko. Tango ba bima étoile bunga. Mutu tu aleka na ndako nganga étoile bungaka. Batu tu bakota na ba église wana ya mabe bandeko na ngai bazala susu mobimba te. À moins que Nzambe na bolingo na bonzambe na salo grâce. Les amis, tout ce peuple public bomona na ba église wana 10 000 membres, 100 000 membres, bomona penda pasteur osa ba pratique ya mabe. Eza kutu eza na ba pasteur musu na ba kongwana baze belé. Tu n'as même pas besoin de prier, de demander à Dieu Seigneur révèle-moi qui est cet homme ou encore soko yebi moto. Si tu as le discernement, osa spirituellement alerté, tu as les yeux ouverts, mato eza kofungwama, tu peux entendre la voix du Saint-Esprit de Dieu. Tu n'as même pas besoin de prier, Seigneur, révèle-moi. Rien qu'avec ces pratiques-là, tu peux comprendre que Muto ananzambete. Mais ça là, ma peut pas sur mon appel dans l'église, on tala ba public, on tala babilonga batoebi makuna ya sérieux et les kelo mais ces gens bazoko se retrouver à ndengeni. Moi pas le bezate parce que babilo on est ben na bitumbe pour votre information. Les amis, batebele ba vendre ici, ba idéologie, ba combo, ba ministère na ko dénoncer. Écoutez, je peux vous dire généralement à Batouana bon dimela ebele bazana bon pe nzambete.
divisé pour mes René bayebi eloni basalaka ntango aye koloba na bino ke songola za ndoki songola za boye bopesi confiance bokanisi ke yene moto aza bien parce que aodénonce misala satana boyelanda ye bozwa mpeka na kati ya piège. Ministère de dénonciation ezalaka te, c'est pas un ministère. On peut dénoncer misala mabe to pe makambo mabe to basala mabe na bandenge moko bibliquement par là, mais non pas yo musala ozwaka yango wana oyaka oye kotanga bakombo ya batu obandi kolo. En fait eza penza yango te émission ya lelo, c'était juste en passant. Dans les jours qui viennent te rolobelango pona nini tu peux pas faire ça. Et na lobelango en passant balebele, mais dans les jours qui viennent ndenge nazui le Seigneur m'a mis à cœur to lobela mingi to peto sala mingi ba émission ya boye pona kolamusa bana nzambe. On va vous expliquer en long et en large pourquoi. Bandeko, faites très attention. Avant de contacter Moussal Nanzambe Songolo Pakala, oh monake sur les réseaux sociaux. Au sepelana ya te yaka bien. Maman, papa, bondela liboso Nzambe a confirmé yo si c'est une bonne personne. Dans la témoignage de moi si moko ka ba contact ka ba sel Nzambe na ba réseaux sociaux surtout ba biloko wana eza trop. Alobi alala loti ndoto ake ko luka pasteur wana sambela pona ye. Tanga fukami pasteur a imposé maboko bizarrement. Pasteur ana maboko mibale mais tant pasteur a tie maboko na mutu amoni ba maboko ebele et bimi musuna mutu musuna todo. Imaginez ce qu'on ndoto nzamba la kisi na vision ta mutu oyo zo kende ko kota en contact na ye tala mutu o azaboye bandeko avant que ne benga mosali na nzambe yaya bondela nzambe tuna bayeba mosali na nzambe na message te na eloko na lobango mbala na mbala na oka mawapasi pe na kamwaka oka mutu non, il prêche la sanctification. Il est vraiment serviteur de Dieu. Quand j'ai entendu les messages, j'ai vu qu'il parlait de la sanctification, il dénonçait les œuvres des diables. Mon ami, la Bible déclare que les diables se déguisent en ange de lumière et c'est ministre de justice. Le fait qu'une personne à côté de la sanctification ne fait pas de lui serviteur de Dieu. Détrompez-vous. Au contraire, ne ba piège yangona oba ozwela bato belé. Bon mon am pasteur moko aya azo ganga. Azo dénoncer soi-disant bato mabe. Azo kotanga na bakombo. Bata misala mabe. Baboye basongolo bapakala. Bino bokanisa ke non yende moto na nzambe yende oin. Yende 2 fois c'est après Yesu ye. Nzoka ndoki munene. Na témoignage à maman oyo alobelaki likambo yango alobi bayebisaki ba message o abanda koteya. En tout cas to ça l'effort to tshela bino témoignage wana alobi bapesaki alobi ba message à côté parmi ba message sanctification message à sanctification ezalaki boyo kabilo bayebisaki balobaki na ye boy obana ko insister so beta c'était sur la sanctification pendant que yo zo tourner wana zo ganga bobanga nzambe bozongisa boy biso to bana ko libérer milimo ya impureté milimo impudicité milimo ya bikobo ya moyibi ya mabe et côté ezo posséder batu pendant que yo soi-disant ozo lo basante. Vous pouvez imaginer bota un niveau hein bino bomonu mutazo. Les amis, une fois ngana sida mona mosala na nzambe mona yebi pe bien na sambela pe na église ne kala tovandi boye azoko loba na batu donné tia prononcer ba parole ba bénédiction batu bazongisa amen. Pendant qu'il parlait nzamba fungolinga matoi nazoka ndenga olakela batu mabe bango bazoka ke ba bénir bango mais le pasteur était en train de les maudire et le Seigneur m'a ouvert les oreilles ngana zoyoka ndenga zo maudire batu ba oloba amen ngasko nazoko ko pamela nazoko anile maloba ana siko a comprenaki misu na ngana ekutali et il était tellement furieux contre moi et pasteur wana linganga te mais soto kutani oka azo sekabo azo ba sembla. C'est ça le monde spirituel. Les amis, message oh ezaka pona ko alerter ba na nzambe. Vous devez être en état d'alerte. Nous vivons les temps mauvais, nous vivons les temps de la fin, nous vivons les temps fâchés, nous vivons les temps ya mabe makasi oh ok naloba eloko na TikTok bat bayebi na mokili oyo soza faible ba odunda yo. Ah oui, il faut savoir que na mokili oyo tozalaka na 3 types ya bato. Tozana ba fort, tozana ba moins fort, tozana ba faible. Ba faible baza biloko ya ba fort, bilia bilei ya ba fort.
na mondo bozomona ezalaka likambo ya égalité de force te, eza likambo ya rapport de force, et c'est le plus fort qui domine. Mondo bozomona oyo c'est la loi du plus fort. Yango bomoni même na Afrique wana ti lelo soki tozaka na se ya pouvoir ba mendele ba dictateur biso ba tiela biso ba président. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus forts. Au sali au palangani ba obomayo ba obomis. Donc et c'est compliqué, c'est ça le monde actuel. Yango maman papa spirituellement soza faible, tu es malheureux ou encore tu es malheureuse. Tu dois augmenter ta vie de prière. Tu dois avoir une vie de méditation. Il faut tant la Bible. Il faut oser la mutumoko et concentrer sur Dieu. Et ba distraction na ba mambo belé et poussa mutu la mutu pembe na nzambe to musika na nzambe ba via ba masumu. Ce sont vraiment des choses à éviter. Pourquoi? Parce que et quoi faiblir esprit na yo et aux vulnérables. Bande ko maman alobela ki marambo belé to sala forto chez la mino témoignage wana ka au courant semaine oyo parce que za molai to luka na bandenge mo ya ko meka ko enregistrer ngo pona ko tshela bino ngo. Elle a parlé de beaucoup de choses. Boyoki alobi tango azo kamwa ba ebisi oh et a gravité mama songolo batangele komba mama mo munene mosel na nzambe na Congo ba ebisi me ye abima na mbwa ya lala na mbwa na minuit yo zo kamwa bande ko ba passer ebele bomona na minuit air stratégique azata muso na cimetière mususu ata muso na kata chambre moko ya ye o ye moko akota na kata ndako na ye so pas zala ko se retrouver kuna mutakala asala ba pratique moko songolo mususu donc c'est compliqué bande ko maramba ko lobeza tellement ebele awake to sala fort to za mukuse oh là là nzo na sina na 30 minutes ezana ba pratique moko bible zo benga ba pratique d'augure. Pratique d'augure eza nini? Pratique d'augure eza ba pratique moko oyo bato ba soutira ba pouvoir to pe ba puissance na nzela ya ba pratique wana. Comment? Ezana ba passer belé na Congo likambo yo na Congo kate au fait dans le monde entier na Congo ezape moi mingi. Avant matalikola cher, boyoki ne maman n'a pas mentionné ki yango na ebite na morceau na tsheli bino so ezali. Avant matalikola cher, il faut coucher bassi. Avant matalikola cher, lali ba fi bande ko bolimbisa ngai epesiem pifo tangwa ye abandi ko sakola bino bomona ke no bisakole zo bima bato bazo ganga kana prophesy bato bako lela bako ganga bako boka bambongo ezala mususu avant matana chef famela masanga yana ba passer belé na Congo baza reconnu ba kataka mulangi na ndenga blague te eti a matapeli kola cher wana ezate ke bandimi bayebi te do aza bien mai donc kwiti penza ko vous sentir que non muto sansalé bandimi bayebi ke non via beta moi eloko ya makasi etango score alcool wane koteli azo sakola bandeko. On appelle ça les pratiques d'augure. Ils ont dépendre ba misusu il faut bimana basi mo mitu ete tuka neti bizengi neti batamabo mabilo on a zo bisa bino c'est vérifiable hein? Ah oui ya na eba rappel mo kala na landa émission mo na chaîne Tiffany mo quoi bato bayebi les Nazaréens surtout ba période wana o ba chaîne ezala penza trop te surtout ba chaîne est en caractère chrétien ba passer moko bon moko te ebele balobela babilo kongo me na yeba mo na landa passer moko akufa na Kinshasa akufa parce que elon nini leka a invitaka moninga na yemo kwa kote na église moninga na yeba te ke master na akota masolo siko moninga na tangwa ye ezaki convention a tei a ebisaka bandimi ba poser ba acte mo prophétique na ba acte prophétique wana bazwaka wo mutu boyebi bato bayebi combat spirituel bayebi ke na combat spirituel geste nyonso acte nyonso e kontaka eza significatif pasteur wana ebisaki bango na ndenga molimo basa ba déclaration mutu wa bundisaka yo il faut zoyo kote na cercueil et ba posaki yango lokola acte ya foi ba utilisaki so pe ba almet donc nini paquet almet lokola cercueil
almet et là moi ba forme wana tellement ça fait un peu longtemps na bosani moi détail par rapport à l'ikam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bino bobi pa passer ne bazana minuma oya retard na ba culte. Pendant que passer ba invita ki abanda côté ya bazo sala ba déclaration na bazo poser ba acte wana ye passer mokolo église azaki na ndako amikomela kité. Et tant bazo bani kosambela sikoyo ndenge ezalaka ye na kati ya ndako bisika azalaki so pe photo na ezalaki na mur elo mwa bajar wana ekweyaki ebambamaki na mabele epasuki. En fait c'était significatif. Moi si na yeso pa monaki yango so pa kende komona yango e na kokende na bango na église asalaki soki accident makile bandi obima ye elo mwa bajar wana tellement ça fait longtemps nazoyo basusu te. Ce pasteur était mort à Koufa. C'est après ne ba koyeba ke eloko ebomisaka ye eza ba acte prophétique camarade ne na salaki ya yeba te ke nzoka masa sia kota masolo. De ye moko azaki ndoki ya bandimi ya église na ye. Siko bandimi tellement fallait ko boma ndoki ya vie na yo ale eke kolanda ye moko. Na église wana bandeko balona taba ya mobimba. Babilo tozo bisa bino aller vérifier na Congo ekoma bongo. Ok, kokota masolo, benga o ba connexion. Oza na église ba koyebisa yo, omoni place na chair. Place chair ezalaka. Na se ya chair, il faut kotimola libulu, na molimo te physiquement. Na minu na butu okoya na taba ya mobimba, baboma te bokundi ye. Bozipi ye taba ana tsoko akufi. Tanga bandi opola, nombre de kusu banzinzi, nde public oyo kozwa babenga ngo onction ya banzinzi. En fait, nde babilo comment koleka lelo bo constater na Congo ba église comme de elika mususu. Lelo na bande ko ba pasteur ministère pastoral les a sauté évangélique les a sauté comme ra prophétique. Semaine passée na bande ko soya na musena nzambe mo na yebi bien. Généralement ba sel na nzambe za prophète za pasteur tant oza mobateli bampate tu es pasteur. Et ça oza prophète so oza mobateli oza na église oza na bandimi oza pasteur parce que pasteur veut dire berger. Ce qu'on a dans l'habitude, miso no sona ba sen nzambe oka ah papa na benga mingi papa ou bien pasteur. Donc de nature j'aime appeler les hommes papa. Basal nzambe karaté même bana mibali nyonso ka eza jeune na signe respect parce que a mobali. Ce qu'on a l'habitude de benga ou soit papa ou soit pasteur. Ce qu'on pendant qu'on se parlait oka ah pasteur. Ce qu'on dit là pasteur on a yazo se pelaté. Maman, arrête de m'appeler pasteur, je suis pas pasteur, je suis prophète, ba pasteur bazana ngouyaté. Ouais, en fait, c'est ça. Ba prophète ebele et comme insulte so me ko benge pasteur ezana to fingi ayebisi nga ba pasteur bazana nguya te ko benga pasteur tenga na za prophète yango ba constater lelo na Congo et vent wana bo remarquer ba pasteur bazala soutenir ba évangéliste comme ba prophète ba on ba monaka ba on ba yokaka yango bo mona ba envahir ba TikTok baza partout et ko salar je sais pas moi ko pesara ba prophétie ko monara ba makambo en fait c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ba koti ba bisika songolo ba ko mosala ba nzamba sunga biso e bande ona ngai émission comme molai mais c'est quand même important. Les amis, faites très attention. Maman oyo ba contacta qui est 49 to lo banabino et par rapport ya étoile na ye ya aura na ye vika mosel na nzambe ba bebisa ye parce que lelo basel na nzambe belé pour votre information oto e ba bazara na nzambe batambola na nzambe bazara na bango so na nzambe teo ndeke se apumbwa eloba na ngata ndeko na ngamo do ndeke veut dire molimo mosanto oh papa Max Mbenga lo barne basi ba lialia ba mbuma nde bazara na nde ba dana f ba liambo na jardin ba passer belé bomona minene wana ba lialia ba mbuma parmi ba caractéristiques na bango mama o alobaki yango pa lobi bo mona bango ba batu moko ba répéter na kindumba ba lalaka basi na église kutu da ko loba te libanda donc en fait eza mamingi eza pasi ndeko osola nanga ti son de ma voix oye mosala na nzambe mo abala achako litoi fais très attention avec lui yo kantanet que nous a juste faiblesse parce que to biloko na to loba ngwana aza mutu eza faiblesse fais très attention surtout sur aza na ba vie wana do ba bien nzambe na que Dieu nous aide
Les amis, basal nanzambe belé le bozo mona, ya ko retenir poto chité, ezaki basal nanzambe belé le bozo mona, basal nanzambe te. Ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu, basal la satana. Je vous parle ces choses personnellement par révélation personnelle. Exactement parce que pour bato pesa ba témoignage, to poto yoka ba solo, to ne mama o alobi non. Par la grâce de Dieu, je suis dans les prophétiques. Pour na bato ba éviter tam sous des photos ça la ba émission car ndenge ka YouTube etambole la ke, pétage biso tout pété na servante de Dieu. Ah oui, je suis dans les prophétiques, je suis prophétesse et le Seigneur m'utilise puissamment. Namonaka ba vision, naoka mongongo nzambe. Namonaka ebele. Quand tu ebisi bino marminyo sote nzambe so alaction ngelo ba il faut ya ko lobango. Non. Ebendaka bitumba ya ko sakana te. So nzamba tinjo ke loba likambo. Mandat, osana mandat divin, Dieu va te protéger. Bitumbe ko ya oui mais tu es protégé par Dieu. Mais soko monye loko po yo il faut que ne koloba nzambe ta tindi o ke koloba bilobela okufa lokola Jean Baptiste. Yango moni to se réservaka. Même pourtant à la combo ana na loyengete, on peut pas venir citer les noms des gens ici parce que toi batu, toi na maina makila. Ah oui ya. Ko sala RRT, Dieu est esprit. L'homme n'est pas seulement esprit mais azala nzoto, azape na ama. Donc moli mwana mamunango, moli mwana mamunango nzoto pe na mamunango. Faut battre la nzoto. Ah oui. Nzamba obatela ome yo moko faut zaper mayele. So ndeba baloba ke non mi batela nzamba obatela yo. C'est vrai ça linga le lobeli. Elinge laksaka prudence faut za mayele. Mambo nzamba tindo ke no sala to ke sango na lo yengete. Ah oui parce que mutu na yo so le roi Jean-Baptiste le kola plateau. Jean-Baptiste batinda rai akena oganga na désert. Yake o mikomi sa conseil nanda kwa roi. Donc c'est ça les amis. Église bakenda ona loyengete ongo ke l'église songolo to ngo komi sa mondimi ya passer songolo to compte en contact na musala nzambe songolo bondela nzamba lobaka okozwa signe ata na ndoto nzamba olakisa yo ke muto zokende ko compte en contact na ye tala ndenga azali. Les amis faites très attention loyengete mukileza ko beba ebele bobenga basali wana ba basali nzambe te ba basali nzambe te. Donc ebele babeba bazalaka bien mais babeba ebele bozo komona wana en fait longue histoire mamboze bela koloba mais dommage que to suka apona lelo par la grâce de Dieu to continuer mission na bandenge moko boye et to koluka ata na week-end to tila bino témoignage ya mama Dina oyo boyoka ba précision na ba mambo minene ya somo oyo ebimena monoko na ye et ba proposaki ba makambo wana comme alingai na ete akomaki cible bakomaki kobundisa ye azwaki ba attaque église ekomaki kokauka ba business na asalaki ekomaki kobeba parce que c'est comme ça. Et bref, c'était ça pour aujourd'hui. Sois un bano liboso en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, partager et tout le monde ani mbala si maman c'est la grande dame. Que Dieu vous bénisse, merci, au revoir. Bye. J'ai un problème ebele, na j'ai un coup de fil ebele, et j'ai un peu de temps pour faire l'émission oyo. Tu vas peki singa ba kandelinga, mais moi je crois que tous en a pour nous la vérité pour nous sauver peuple nzam. Alors avant même na sa condition wa liboso sa condition majeure ba pasteur non soit salaka na sengi na yo ozo talanga soit un ko prier pour nanga et que ça la paix une très bonne chose parce que dia ba kolinga jamais na révéler secret oyo mais na zo lobango pour que ozala édifier condition à liboso ou ba pesa kineza condition majeure et zo salanga passe na mutema pashik. Mais je peux parler ba pesa une condition que na banda kubima na ba fidèle nanga na quatre église o baza moins âgé que ngai. Bon. Malheur à ba protocole à ba pasteur. Malheur ya ba centre. Malheur ya ba secrétaire parce que bine ne boza ba victime na bango. Condition nyonso ba opesa yo. Sokoza mwana mobali bima na ba centre
bimana bango nyonso mais komisa mutu moko po akozala force na yo po yiba betwali na bango. Condition ya liboso bapesa yenga yango wana condition majeure kende luka na bana nyonso ozokamba na église oyo aza moins âgé que yo bimana ye ampli eselo bimana ye wapi kobimana ye na hotel te bimana ye na kati ya bureau bureau ya église. La plupart bato ebele bapasteur mingo bavwami lelo babimaka na basi mosika te babimaka na bango na kati ya bureau ya église bayebisaki nga bima na bango bima na moko wana mosusu bamisusu wana okobanda kobima bimano na bango ata bakokoto moko wana fo bima na ye na kati ya bureau ya église. En plus de cela chaque première samedi à mois faut bima na ye likola cher na chaque dernier samedi à mois faut bima na ye likola cher. Et tant aussi si kobima na ye excusez-moi les termes okoke kosokola te okozwa papier mouchoir to what okotisi na kati ya nzoto na yo obendi bamai wana nde oke komemela marabu wana. Donc bapasteur nyonso oyo bazovwama lelo na bakati ya baeglise biloko basalaka bana basi yango wana ezala basi to ezala mibali babendaka bango bachance. Donc nga ntango bawati wana na okende yango pa marabu e marabu nde moto akokende koutilize yango. Et donc ye wana principalement akozala force na nga so na séminaire ya monene frère wana ya église fo nabendaka ye kaka tozalaka na ye. À part ça nazalaka kaka nalinga kaka bana mikie à chaque fois naolinga bango nazobendaka bachance na bango. C'est ça la condition majeure. Et donc la plupart de l'église ebele oyo bazovwama oyo bazomona bato bozolanda bato bozokende basambelaka bino misala vraiment basalaka yango wana. Diable soki aye kopropose biloko bongo eloko evwamisaka bapasteur sorry ezaka baetoile ya bato eza étoile. Diable apesaka te diable mosala koyiba diable akopesa étoile ya chance te akoyiba kapa moto aza étoile ya chance. Ntango moto wana ayaki mpo bango nalobaki bayaka na batémoignage bayaka nango ezaki kingani tosala boye kingani tosala boye kingani tosala boye na kati ya kingani wa ntango napesinga ntango apesika condition yango na kamuka abi comment ça ayebisinga yoko to première condition bapesi yo malamu eza na mwana mwasi moko azala na église ya monene na kati ya mboko condition de manger 501 akendaka kobima na mbwa yoko tokumisa nzambe mpo na condition oyo bapesi yo ya pete. Luka penza mutu moko na kati église na yo okomonaki aza na étoile. À part ça akotengelanga sukoma mosala nzambe moko ya monene aza mpe kaka ya mwasi abanda kobima bimaka tanda na frère ne moko ya église depa azalaka mwana moke ti azokola omonaka pasteur atangisaka mwana moko boye pasteur encadre mwana moko boye or ke mwana mwasi mwana wana moto asanzelaki mbongo. Donc condition majeure oyo bapesenga yango wana ya kobimaka na bango na bureau ce qui est le premier samedi à moi likola cher na butu omona okasaka nde tosala prière mais baprotocole boke libanda bokangeli biso totikali na kati kobima na frère wana liboso ya cher et dernier samedi encore kobima na ye ka bongo nde nazoyiba bachance wana nde ozoévolue. Mais mpona nini babengaki yo eloni bamonaki kati na yo après kobima na internet kosala succès lelo il faut te reconnaître que lelo yo vous a connu déjà na mokili mobimba sans kisi sa eloko mosusu et tant bamoni yo nde baintéressé o adhérer na club na bango et eloko ni bamonaki kati na yo. En fait selon bango ntango prophétie ya mama tiala mois de bible na décembre baluki basala réunion baluka mwana mwasi awuti wapi mpona bango bayebaka ke na bombami epa esprit moko mpo mo basalaka mingi ba esprit ya mai. C'est par après bamoni nga te nde moko na bango alobi fo toluka tocombattre ye babandi kocombattre nga nde na be na perda babiloko mosusu alobi fo toboma ye batiela nga bapoison nde moko na bango ndike to anopesa na bambote na bafacebook bayaya il faut faire très attention réseaux sociaux eza na mabe te mais il faut faire très oyebi na